C'est Bamoni nani? Bamoni Mark House. Ah non, c'est faux. Oh. C'est faux. Ngaba no mona ngai. Sikopota la ke après y na orchestre ezaki ngai. Ndé tondo yoka. Donc sikotala après y ezaki yo me balongo loboye kaka penza. Bon ata mo vovana quelque part mo vers des alara bino fonctionnant bon te. Na mekango une fois na mona na importance na ngote. Ah, sika boye ko no gaya. Aigle. Non, fallait pas. Aigle na mona depuis kala na mona tsara déjà ba noko à l'aise. Na mona bina tsara ba à l'aise, abanga ne bangote. Voilà. Na koma ko vivre vie nanga caché. Voilà. Pour réputation nanga koma suyer. Na komi o passé même ba semaine soulé. Bolingo c'est loin nanga. Adolphe qui est loin de moi. Mede. Bao ça les fort ou ba mesana otumba mbeka. Bao tumba mbeka. OK. Bato ba mesana otumba mbeka ba ko tumba mbeka. Bao tumba mbeka pourtant ba boaka cette fois-ci et qu'il est bien. Ya na mandefu ebele on a pas profité. Mark House mutana mandefu ebele. A pas profité. Mais massa na boko benga komonete. Nani? Mark House za mandefu ebele ana mandefu ebele. Et na ebiso za massa na ngati. Aza pe massa na ngati. Collègue kaka. Ngandi na boy naza fureur muntu munene. Wana twebi. Donc naza poa na te. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga Santé, c'est gagné. alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière Kembe ezali ezate. Et voilà, merci mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Fimbuna Fimbu News. Je suis là, Amiral Chama, le king de la presse. Bonjour, bonsoir, c'est de par là à laquelle vous suivez cette émission. Cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale. Nous sommes 14h, heure de Kinshasa, au temps réel, pour des informations par rapport à la question d'actualité. Vous le savez tous, l'actualité reste l'actualité, dossier des Gauthier, CI, instant, parquet, comment la loi dit, et c'est la loi est au Salamoussala Nango par rapport que il y a plein d'avocats à l'artiste Fali pour pas balancer qui auprès de ce messieurs chroniqueurs l'instant Baza n'a parqué Bazaliko Sambisa ce messieur et on va parler ça avec notre invité et on va parler aussi de l'artiste Fali pour pas après Guinée direction Paris pour quelques réalisations il y a Makambo il y a concert autour de là c'est 25 novembre Paris la Défense Arena et le 8 Ovo Wambler na décembre le 8 décembre au concert en Angleterre au monde entier et Zali Kozela. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore j'ai le réel plaisir de recevoir parmi des artistes Oyo Basala pe fierté ya mboka o par rapport to benga rabango ba défenseur to benga rabango batu yasima. Il s'agit de l'artiste Mabou Mabase, autrement dit Moto Monene, ex-bassiste ya artiste ya mboka Fergola o azalaka kuna depuis to ka ba œuvre to ka ba chanson Oyo abetela biso et après quelques temps to jeu d'information azalara les sous na groupe Jet Set te ya Fergola o lelo Oyo to solo na artiste Mabou Mabase to yeba raison nino et sala ce grand artiste azala les sous parmi ba bassiste o bazala qui
numéro 1 au baraba titulaire. Il y a orchestre, il y a Ferrigol. On va parler avec lui de long et large par rapport à toute question d'actualité et raison nini. Il y a des pas, il y a Mabouma, orchestre, il y a Ferrigol. Je dis un grand merci à vous, équipe Oezo Tenenga Compagnie. Merci beaucoup à vous et nos gars de la caméra. Merci pour notre Moussala Kitoko Wapi. Merci aussi à vous. Wisti Ushia au travail. Toujours au moulin. Merci pour notre Moussala Kitoko. Azana caméra, Azana réalisation, Azana montage. Et merci beaucoup à vous. Merci à vous Ken Pianama Kizembe Pito pour la confiance. Nous sommes là. Toujours pour travailler. Je dis un grand merci à tous les gens qui sont là pour soutenir cette émission. Là, je vois Apoka Sanji à Kotalanga depuis Anvers. Merci pour notre soutien à Apoka Sanji. Merci aussi à vous, mon vieux Odilon Mampouya. Boutique exemplaire à suivre dans quelques jours à mon vieux retour à Kinshasa. Merci vous aussi, une grande femme à Kotalanga. Depuis Paris, Iguette Boula, la femme sublime. Azamoko depuis Paris, Iguette Boula. Merci beaucoup à vous aussi, Maréchal et Souvé. Hier, ça va bien restaurant Zamoko Nakata Dallas, restaurant Yolo Ezo Nakata Dallas, chez Maréchal et Souvé. Hier, ça beaucoup Tawana. Beaucoup de qui toko, beaucoup de qui toko. Pour clôturer, je dis un grand merci à vous aussi, TH Tenga Kotalanga depuis Paris et Vares Abdallah Ronsar Massamba, partenaire officiel de cette émission. Je suis là avec mon invité, Mabou Mabas, autre m'a dit Motomonene. Et donc, gars, si je suis encore avec vous, au fond, la vie sur large, c'est un grand messier, c'est un grand basiste, c'est la fierté. Il y a orchestre haut, le haut, mais tout le monde en tête, si vous reconnaissez, pourquoi il y a des parts, il y a cet artiste. Là, je dis bonjour, Mabou Mabas. Ouais, bonjour, Amiral Chamala, journaliste propre. Voilà, merci beaucoup. Mabou Mabas, il est au Führer Montoumounene. Donc, Sala Makambo Yakafu. Voilà, et voilà, merci, c'est lui, Mabou Mabas, mesdames et messieurs, basiste Oboyoka, tous les chansons. Boyebi na monde entier, c'est grâce à ces messieurs où habiter la biso banzembo et ça là bas succès, te yoga ba rythme, ou le petit là bas référence, tu voyez bah pourquoi départ na orchestre il y a Ferrigol ou le bas te belé bah c'est poser la question ah ces messieurs moi on a ressuscité na on soit ça là qui bah pour appeler ça non orchestre le to yeba raison ni ça là pour le oyo ATH chemin na il est là libre pour parler papa toute question bossenga qui to solo na on va parler ça avec lui bah ma bonne santé boni makambo boni ba donc au TH maintenant boni banzele zo kende ouais makambo za kitoko donc toujours poussa na ko sala makambo na boraki déjà chanson na amour éternel ouais donc yango za na terrain ezaki chanson moko promotionnelle le temps aussi il sera pas tratou donc Mabou Mabas azana e azobunda toujours azapeka na besoin soutien ndenge ezalaka si bapesanga peka ngenge bafungola matoi donc naza na ba système moi mystique na obimisa donc et ça la pena mokili bien quoi autour batita nzembo nini patratum pourquoi d'abord patratum comment compliqué Mabouma comment ezo bangisa bato bauleka patratum ba oye ba bauleka uti pa diabolo et compliqué fort bon wana déjà non lo bango déjà eza nango iloko ya bangisa te eza na latin OK. Donc en français, ça accompli. Accompli. C'est accomplissement. Voilà. Donc, Yangoana, on a préféré notre en latin pour mon son a vu en français, ils ont simple trop. Il faut dans la patratum, bah bouler maintenant, tu as boulé quand même. Ah boulé na ndengali. Donc on a expliqué, on est venu dans le tempo. Non, sans problème. Donc Yangoana. Donc tous en studio, tous au bosser toujours. Bientôt là, tu au bois. Bientôt là, on a précisé bisota mois pour prendre ça dans quel mois? Donc on a ligné ça dans le mois prochain. Donc octobre, septembre et aussi là nango. Octobre aussi là nango pour tout tourner donc tout ça va clip, tout pousse après ba bilo mususu ba mabanga, tout comme na niveau ba mabanga, ba dédicace ndé ba loba. Dédicace donc 6 mois prochain tout au bois comme on dit. Et voilà, merci. Là, c'était juste l'entrée des jeux, mesdames et messieurs. C'est lui, notre invité, celui Mabou Mabas, autrement dit Motomonene. Il est parmi les artistes Oyoba Evola. Dans le groupe, il y a Jet Set, il y a Ferrigol, mais le Oyo, il y a ATH. On va parler avec lui de tout, sauf pas toute question. Au Bossenga qui est sur notre invité. Mabas vite fait aux Alanayo parce que c'est une question importante. Au Bandaté sans pourtant tout rappeler, la battre la biche na film. C'était quoi le problème au Mabou Mabas? Au décider aux alali sous-souté dans l'orchestre Ferrigol pour n'avoir eu aucune information que Bengana Ndeyo de Félix Oazé quoi Nicolo a quoi Bengana ba musicien TV c'est quoi le problème? Ah ouais donc ils ont ba traçage en Zambie ndé na lobara toujours
partout dans les carrés. Ça va traçage en Nzambe. Donc, Nzambe soit tracé déjà. Ndeni yo arenu eza tant mususu na ngiringoto. Voilà. Bamsuba okita na barumbu, bamsuba kitina limete. Mususu a KVP baza webikarati transport. Na benga ngo transport. Donc ça transport so moni arena okiti. Tant musupe côté musupo mona pe boye bisedae. D'accord. Moi so bisedae. Faut quitter bo changer car. Bo changer car, voilà. Donc, na ba sens wana. Côté wana yeba rapine lo balongo elanga teti lelo. Oui, baraté lo ba pesa ngari total. Na ninga ku to beta suli solo ngote we ne olobika vite fait. Na mona ba pesa ngari total yo ne nini to benga ko to zana besoin na o. Tengana sunga parce que ngana zomo ba information so eza vrai yo le ba so ya vrai to ba tengana ka ba information ma base obimana danseuse tema président linga raté bo toucher ba danseuse mana danseuse ya ngwana alongolo na groupe. Ah, les informations mo ya fo ngana botande na mwasi nanga. Do mo nanga liboso. D'accord. Do mo nanga liboso on eza vie privée na. Tu ba merzala na kati orchestre ndi ba pekisa bino. Te azala kuna te. Kolanda ba masolo ana. Azala ni kuna te. Azala kuna te. Bangunde fo ba leka ba lubelo ba longwelango. OK. Ngape na yeba to ebika nde to vandi bo to kutena amiral ngai ko kozanga sous terre sans problème na tiki oka bo na temi na bimina ki obiki oba o mituna non très bien na sali no roni ngam to za bien bo donc voilà ma base aux moto ou mel na faire gola vraiment parce que c'est pas facile na onyo so sala na ba chose nyoso beta artiste quoi faire gola alongolo pamba kaka boye sans que ezana promo oyo sala OK ngo yebel orchestre parce que on expérience aux doyen et ko zala nini pena peut être sala orchestre marambo to yoka ba ebiso que soit disant que c'est danseuse mais yo le beza bon ko za raison nini peut-être parce que ça dérange beaucoup de gens botal on a fait bon na oye baté pour on na kati na et tikala na kati na bon président on les passé tikala na kati na bon ngana oye baté donc na oye baté wana il faut luka siko bato ko batikala kuna bango ba oyeba bah on a simandé ou mel nango boye ça non déjà 2 ans bah on bet taper le solo et si tout ça rêve pour na boye menga ba ebisanga te donc na oye baté. Et voilà, merci. On va évoluer, mesdames et messieurs. Mabou mabaza bien éviter. Mabou mabaza de l'eau oyo. Ça peut monter dans ba mi pour na ba bandoye ba aussi ba monio. Ba moni ba mon frère no marka. Est-ce que y a une relation jusque les ala un peu na frère no marka par rapport de l'ongwa que à ça la paix fois ou landela ta soki fozonga. Toi ça la ta mois de marche mo boui et relax ta souci o ya sala na on a départ na yo. Ndebo sala ba mi. C'est ba moni nga ba moni nani. Mabou ba moni marka house. Ah non, c'est faux. Oh. C'est faux. Ngaba no mona rangai. Ngaso moni ka ngai. Tende bo sala na ye trop ensemble ben mission. Mabou ma base na marque aussi ba ke mission ba nous araba on ba le bino ba chef. Ba sens mo bon non lo. Ah na ndenge ya ba série wana ba boulot, auto ba boulot moko compagnie moko. Voilà. Ah bon, Isaïe n'a pas pour na musala, Isaïe n'a pour na musala, juste ka pour na musala. Donc hors musala, il n'y avait pas des amitiés. Amitié Isaïe, on est qui collègue à boulot quand des alara. Bossa likamwana aussi bossi si ka na porte ka ya musala. Il y a émission à Bupanzani. Bon, moi, vous revenez quelque part mon verre des alara, bino fonctionnant bon. Na mekango une fois na mona na importance na ngote. Ah, tika boye ko no gaya. Na mekango une fois na mona importance na. Mekango une fois mon importance na ngote maso no makaus bon travailler orchestre moko. Na mon importance na ngote donc na salara boye. Ah. Donc na tika ga ezalaka ya musala. Ah, makamelo bawezo kama sabato fa parce que moi beaucoup m'a venu siko kukana baba bana bino bataille na bino bambinga siko mekotala yo longwa bando kanisa pete ya sala ta mode de marche moko bia lukate ko salolande loke ozonga boulot lo bon salamate et pas marka ose. Ah, je pense pas à kokai au salango. Ko ezai pe niveau na été. Ah, niveau na été. Là niveau na été. Déjà, si on a un chef d'orchestre, donc on a un licolo. Donc déjà, on a été
à défendre yo chef. Parce que bando ba yo penondo sola pena na faire. Bah tout bando sola na ba on est. Te ya yo parmi bata Simon de yo za likolo. Si ko potala ka ke après y na orchestre za ngai. Ndé to ndo yo kat. Donc si ko tala après y za yo me balongo lo boye kaka penza. Si ko yebi ilo mona loba. Bon, oh bango ba boulela na e baraté mais ilo ngana rolo ba mon na musique. Na musique so ko mo peser. Ba lukaka elo mo ya ande ni tseno ari total joy yo ko manetinga. OK, ato ondo yemba nota à l'époque. So ka ko mo refoulé car elo mo boy. Ki moto monene. So elo wana ka yo ye bati mais ye mo ba ye bati. Kala esheta. Muto déjà Obi ga ina o sepelane sous terre. Pamba kaka boye kaka. Ah bébé sabilo na ngai. OK. Donc ilo wana ezalaka. À part o bango ba boulela nga na ebité mais nga na ebi na musique marambo ezala. So ko mo refouler, ko mo dégager muto photo kanga. Pour ce to tiki ka boa rozwa biso lo mo boa kena. Donc or ezala mambo nzambe si to travaillera pe bongo ezalaka na temps nango. Omona pe tamo pe boye senga pe neni yo pour kamba batu mo boye ato sali neni donc senga pe na pour kamba batu mo boye batu mo pe babima pe na sima nao pe komita nao voilà siko so kutani na leader moko ya bien ya place en longo lagi mona otsa poids d'accord so kutani na leader a fort yende nemi na otsa siko ndo zabo siko est-ce que leader na otsa poids. Bon, leader a otsanga na poité mais na minute où nazano indépendant. Naza ya batu. Ça passe na la belt. Amisa ba rebo yo koti kuna te quoi. O que tangi déjà rebo moi site. Est-ce que moi on bali ba ozwanga. Oh, parce que nos artistes tu as produit là yé. Ma bouma base moto monene. Amira tika do vanda. Oh. Tika do vanda. Koningisa full de solo yo bim. Tika boyo, naningisa full te solo yo bim. Par là tu veux dire quoi? Donc elingo la kisake ba osala ngote. Ba linga pe ba sala ngote. C'est pratiquement impossible pour na yo ba sala. Te ba sala ngote. OK. Donc ba osala ngote wana il faut kuta na batumo ya bien. Donc mutango a osala te ke place au route ba olingo tsa poité. Wana eza logique des choses. Logique hein. Pour ba mono déjà. Ba cas d'exception peut ça là, tu peux se retrouver dans cas d'exception, ba to ba sika ba outil ba ti bon peut pas prendre de se comporter. Ba otsande poa ya muto a outil côté mususu. OK. Muto a outil côté mususu. So wana petit nanga. OK. Wana pena petit nanga pena do monsieur préféré nanga. Mais ya yo moko lo ba préféré noté. Mais elingo lo bateke ba leader tout ba bongo. Non là tu as raison. Pour na monara neti nani aigle. Non, fallait pas. Aigle na monara depuis kala na monara tsara déjà ba noko à l'aise. Na monara bina tsara ba ya à l'aise. Abanga ne bango te. Voilà. Atika bango bazala ouvert. Ataba mbinga ndeti. Voyage na ba onde ba lingi. Masa mongo tabina mpanzine bo komoni. Mani. Nathan. Azambinga bomulai. Nathan. Abanga raete. Voilà. Abanga pe imbinga nete zala na toka bola luketu. D'accord. Donc ayebi qui il est. Donc za no na to bina na biso za no na yeba na ye. Siko batu musu abanga na bon otala jo. Dès que tu peux te yoka pas frigo la ba Nicodème na ba masala ngai riche matadien ndi bango bandoza na pe ba pemba propre ndi ba longola ba batsa bango na suka. Kuna so refoulé. Yango no tsolo ba so refoulé lo. Refoulé ba bazo comprendre mais il faut expliquer ba tu bien nga ko refoulé même so na comprendre. So refoulé ni muta refoulé ni. So refoulé. So refoulé c'était mai. OK. Beauté voilà. Habillement. Tout habillement. Donc là tano mundi na lati boy na lati na la coste boy ubaki biberi na Valentino na rai nest na film donc on refoulé les lo mo boy oh mutu mo ba yo kanga passe joa so boy ne fatiga biso le long yo se bâtir sur comprendre mesdames et messieurs parce qu'on doit refouler
oza muta sima muzaka propre oza calme charisme belé ba chéri pe bando lando fort ya moi créer ba problème na bo ma base Amiral Jamal wa to yoka mangana te soka blo na yoka ba ligne de raison o esala ke mabuma lelo na yo batindi ko kaka mais nga na ebika ke na no ya na ba prêtre na ba batunanga ba soutenanga et comment on peut batuna bango ebika na batuna mouvement moi nani ya na mandefu ebele mon n'avait pas profité Marc Aous mutana mandefu ebele n'avait pas profité mais master na boko benga komonete nani Marc Aous a mandefu ebele ana mandefu ebele pendant que ça bino mandefu ebele ba ebele te yena minute aleki batu tout ba alors que c'est l'artiste mboka na mandefu ebele yo po mandefu ebele tenga na rakuna te tolo ba to bala kuna no gaya tango bi mutaka mandefu ebele kuna na nitu na tala bina minso mutumonte kuna mandefu ebele ko lega Marc Aous wa master na yo ah ouais on vérifie pena bio on na bango nyonso après natali muta dumer wana niko wana amandefu ya Marc Aous te so natali lisusu Ferrari Marc Aous taba mandefu on tala OK ndoko tanga komba master note isanga pasi ya ndibozala na yeba TV na ebiso za master na ngati aza pe master na ngati collègue kaka ngandi na boy naza fureur muntu munene wana te donc naza poids na te poids nga naza za ba niveau wana te ngaso tala nga bo mona bien habillé classe au monde so tali po au monde ke lisse ba poil na ngeza moko donc au monde donc ya di ngana te lo wa ba to na misusu. Parlons de vous Mabouma Base tous à la claire to yebita ngozala na orchestre wana respect ba bando pesa yo mais ko tala ko kitsayo boye si on comprend bien on peut si biso ça mot dégagé propre ko na batamine c'est vrai c'est l'une des raisons aussi pour tous on va comprendre ba kitisanga to ba matisa te ko kitson sens que on a valeur mo mais ba kitsayo pour na ka pour le lolo moi peut-être il faut le bana et deux côtés faut le baké ba linga souté na zala pa na bango voilà yangwana osunginga kitisangai to kitso kuna pas te temps vous allez kuna so bango mabaki parce que vous allez likolo bango ba kitso so mena ndako na bino oyo yeba secret nga na olingo sala ka ke bango ba linga na bango souté na te bango ba linga ki souto sala poko kitsa na kita te na zali nazali kubanga te o mutu munene nazali donc sur otali chanson na amour éternel au moins na panzana ndimite guitariste mo boye ako utaye boye asala mambo nga na sala Mabouma Base encore rappeler sur ta 5 chansons oyo beta oui vanda sala succès na orchestre ya artiste mboka temo to na guitare peta poto ko mais ba titre kaka artiste mboka ndena faire rigolo là ouais non oui bah sous bas titre T mais Zana sala moins fort d'accord c'est vraiment important tel mais des bélés attendez toi titre c'est total inzembumo oh bah imbana nani Ilunga Titanic te Ilunga yemba Titanic te ya ilus c'est moment à Chilou babou ok on comprend déjà c'est Mboana c'est Musuni ni babou ezali ah beta pe boué ok ba titre ndemte sala nga passe voilà merci après wana ba générique vous tout koloba note donc nios Mabouma, si on parle de vous, on parle de la musique en général. Bah, mauvais souvenir nini ou le si tu regardes la musique, la nengue oignon sur sala na orchestre et jet set, le oyo ota la vie zaboué. Si tu vas regretter de la musique, quelle partie vous regrettez nini sala et zalara na musique OK si peut-être et zalara te musique ngi zabia. Mauvais souvenir. Na musique kaka. Na musique kaka. Na musique mauvais souvenir nango
eza que amour amour oyo bapesanaka wana ezalaka awa. Oh, Tigabou. Dans la musique, il n'y a pas d'amour entre des frères, entre des collègues, entre présidents avec ses artistes. Ils ont raté, donc mbebou na mbebou donc kati ezalaka kati te donc mabe. Ok. Donc souvenir kaya mabe yango wana donc soki omoni moninga bandi donc bando sentir que te joie comme koma na kozwa. Ya c'est pelaté. Te faut c'était ya. Ata bo soigner très bien. Oh, ye wana kunde mtu ya na CT. Ah. Ye wana ndawa ya bina na CT bina ye bina na CT bina ba chauffer na moto pour se ba petit ka ekotimba amo. OK. Donc ba souvenir na onka ya mabe yango wana na sur Nathalie sous moi lo moi suka na ba souvenir ya mabe ya musique. Ceux qui oye par exemple ils ont un exemple ils ont vrai voilà ils ont vrai l'eau na ina lo basiko côté wana nazara suna mauvais souvenir ya talaka ozana bord ozapena na chanson on a chanson aussi ici pena ma solo na mutu na yo Freddy Ndonga la irlandais les boss na profiter au PC mbote donc aussi ici pena ma solo mais babote le logo morobo mais avant non babote le logo makamwe bana oye là déjà d'accord tant oye na nzembo na yo nzembo kitoko boy nzembo nga na oyemba muti bona nzembo za kitoko nzembo nga na oyemba muti na leli pepo na nini ote nzembo yo mo de jouer mais dans nga na place oyemba te boa batu no ibima. Oh. Musique. Ndule siko yango wana. Ndule pena. Ça fait très mal hein. Total de sens de réalité de la musique voilà. Ndule pena elengi yango wana. Wana ngana na zwi li fantote. OK. Na omona déjà turbulence. Turbulence wana na ole la pena ate a grand prêtre au petit na yo ate tika banini wana ola telanga nini ya nkoi pour lycée public donc thème makasi nazo yeba te qu'est-ce qui se passe 2019 nga mwana ngai na 2021 au monde très bien. Donc, il y a un monde où il y a un traçage en Zambie. Donc, Zambie déjà tsaré dans Bandal, Kitambo, chez les Irlandais, pas Freddy Ndonga, Zambie au Kitawana. Zambie au quitte pas Gibajo international. Zambie au quitte pas Moubenga Nzambé à Converse. Donc, au monde donc. Très bien. Ils ont nature donc il faut aussi comme on est dans là. Ma base parlons aussi des bons souvenirs en musique quand tu es comme ça tu reconnais aussi la musique peut ça là côté bien des bons souvenirs de la musique en général. Ouais bons souvenirs eza siko nenge to vandi boet. Amiral oye bageo mabuma basi frère muntu munene. Voilà. Apasuka ya libela donc tant ozoye bae l'homme de Bingunza Binkanya. Bingunza Binkanya. Yeah. Voilà. Donc souvenir à bien Angoana donc musique et ça là que batbaye banga monde entier. Souvenir à bien Angoana. Maintenant on va évoluer mesdames et messieurs, allez-y comprendre c'était important aussi de prendre quelques minutes de parler de notre entrée de jeu parce que c'est un artiste au Asaki quelque part et le Oyo a tracé chemin et tous les warriors botal à tout le monde entier soutenir cet artiste. Il est très bien, il chante très bien. Zabaziste et Makoma Oyemba donc vous redécouvrez bientôt Awa, single les Obima, Oyemba, de générique aussitôt découvrir Nyos Oyo à Bethlehem jusqu'à Zalara. Et on va parler aussi tout vite fait questions d'actualité. Nous sommes à Kinshasa, il y a aussi des questions aux circuler une étoile photo sur la parce que tu es un artiste aussi. Nous sommes à Kinshasa, l'artiste Fally Ipupa ce 25 novembre concert de France Arena. Tant que mon amboka, le soir la barre de soin Fally, tant qu'il y a un artiste aussi, ça te fait comment? Ah ouais, et ça là on a bien, et ça là on a bien déjà depuis. Donc et ça là on a bien façon à attaquer la musique né. Donc il y a bien
aza courageux, aza bosseur. Donc et ça là anga bien. Obi nazara so na vandi na palin. Na fungoli télé. So na fungoli télé à part non de na landela ba info, so na sisi na ba info. Na bando tala musique voilà. Na tina ngaka na tina ngata musuba trace o nyoso ka na rotia kaka. Donc na ko mona yi banda tongo ti na lala. Na mona ga voilà. Donc ce na moni nzemuni te na mona yé na featuring. Donc ça là nga déjà bien na o ate aigle vraiment a poussa mboka na biso liboso. Donc aza bena drapeau bena ya mboka na biso. On va parler dans le coin de Bando d'aller depuis quand les artistes mais tous en Kinshasa bi comment de musique à Congo Kendaka papa yo Bando comparé na Kofi Weranson Jimmy Piana faire égola na Fally Poupa mais le ndo talande ba banda ka droit chemin s'interdit toi tu es un artiste tu étais là-bas na tu le ndo talé lo boyer quand les gens ba comparer dans termes de réalisation en termes de voix en termes de musique tout tant qu'un artiste le balobagana tout dans classe jamais le premier bazala 1-1 mon amour le gâteau na 10% moi le gana 5 mon arrêté moi la première fois ça là la deuxième fois ça là quand les gens dit la génération on fallait à numéro 1 tant que toi un artiste ça te fait comment ou tu es d'accord avec ça toi vous êtes d'accord ceux qui te lobby to loba numéro 1 netinga so na bina beta ngwa ba lela la banda te oza libre oza artiste question na tuna tali so na ba argument na tali so na ba réalisation amiral voilà tuna nini na obimisa donc ba musu ba lela na ba pale OK ngaya bomi ngaya na ngole lo bomi mabuma bazi moto monene. On a congolais, tout baba congolais. Ouais. Aussi non il faut rien te pour yo comme sinon tout le besoin le côté ça peut s'ouvrir par rapport dans en terme. Ngasi ko na linga te to lo ba numéro 1. Terme o ngana linga to utiliser ezara meneur de jeu. Ah meneur de jeu voilà. Pour moni na chaque génération. Voilà. Ba leader ba boza ebele. Mais meneur azala. Là tu as raison c'est ata bosali ndenge nini ata mutu wana azobugile pe ndenge nini mais mutu akozala likolo ya batutu wana meneur de jeu OK donc ngana mona ezalaka ipupa depuis longtemps depuis baneni wana mabuma ba depuis longtemps banda kala neti ata neni babani bakaya na bango 2006 banda kala kotika ba misuba ya olela eza ya banda kala tika onka ya banda kala non zoka mamwana zoka tosinga banda kala eza ya banda kala lieve masokolo ayebi mamam na oloba petit na nga Hervé Kotiko ayebi mamam na oloba donc eza ya banda kala Hervé Kotiko na moni azo contrôler kaka wana contrôle partout donc attention auti angola vite fait pas ya Roli Kapita OK il y a limwara so avandi boya o fente biso na oya na tia crédit apumbwe Angola o fente ba mpe na osomba gazoza Kinshasa donc ngana linga olobela on meneur de jeu voilà pour oyebiso to lobi numéro 1 surtout ça ba numéro 1 ba génération élecart tu as raison comment ça là numéro 1 génération ezalaka nani OK très profond mabuma moto monene très sage meneur de jeu à génération où ezalaka nani Fally Poupa meneur de jeu voilà Fally Poupa meneur de jeu le 25 novembre l'artiste Fally Poupa la Défense Arena et réaction de un artiste côté la réalisation la production Fally ba scène non séminaire Europe ba couper ça aime sous ba couper ça ba vie mais ba couper c'est vraiment créer polémique na Kinshasa un artiste comment tu peux dire dans les réalisations de l'artiste Fally Poupa bon yena nous pour ba pimeler ça les âmes un peu difficile donc ils difficile vraiment donc ce qui a proposé ça naï que na obeta place pour ba pimeler pour tout le monde tout le monde à chaque fois azali au monde a boit pas tant sous monde obeta o bena na omela ba moteur non so laisse voilà non so là ça coûte tout ce qui pour na ni non so là où est vrai voilà donc tout le monde a que a obeta calendrier bimi baza tombe sous na 56 concerts na année
lobi que belé les belé déplacement si ko 56 soit ezara te biso mto mona partout dans le monde ba mona mundele a noté ba mouvement na so yo senga salle ya munene en puis melote a olelo kuta to bando biso mo kuta bando lo bango yo ya obeta awa meto obanga so to lobi o taxer biso ni yo mo ya kana lukango salle yango voilà donc au foutika ba droit na yo sali maramna ba puis melote on est normal donc à ça va concerner trop à remarqué dans le monde. Par là, on va parler aussi de l'artiste Ferrigo là où il avait nous promis, il va se produire aussi, c'est 25 novembre, on a même date, il a fallu pour pas mener à Bercy, pour tout le monde va salir refi, à couper ces salles, par rapport à raison, à exploiter. Tant que c'est un artiste, au cours de bani na dossier oh bah salir refi. Refi à salle. Les bah salle président n'a sauvé rançon aussi, bah changer qui est salle par rapport à qui capacité mon les bah salle refi. Mais tout le monde qui est artiste pour ça qui ont dans la page na mais bah Kolongola a changé date, a changé peine endroit. Bon, information on a habité endroit changé à Tiwa. À Tina Côte d'Ivoire na Sophie Hotel le 25 novembre même date où fallait à Tsaka de déjà une année avant que le 25 novembre, il y a le 25 novembre maintenant Sophie Hotel en Côte d'Ivoire, est-ce que vous bêta moi trop? Oui bien monte. Ouais, na Abidjan. Ouais. Ah mais information na nazalaki na monti. Tenga na confirmer dans le bon na télé na ko c'est la monté. Yo la mon pandisa. Après ça date mon qu'il yebi que faire annoncer qui biso bêta na Bercy le 25 novembre. On a vérifié bah ça les vérifié par rapport à palmarès c'est né année. Il n'est pas à mesure, il y a besoin de ça, on a bêta. Et ça, là, maintenant, on a photo. Ah, si ils ont bongo, ils ont gravité, à bêta, on a calculé, on va t'en sous. D'accord. Abimsa, non, attaquer, non, j'ai. Obi Azaïk, puis moi, ma lili, ayo la muka. Azaïk nini? Azaïk, moi, ma lili. Ok. Ayo la muka, donc, naebi ki obeta non. D'accord, obeta non. Au Monisigo, tango, Olobi a le 25. Le 25 novembre, on a Sophie Hotel. Date mon aigle. Le 25 novembre, date mon vraiment. Monisigo, qui est normal. Obeta date moko. C'est normal. Aïe, comment il ngambo pas l'idée la cause. Après le 24 juin, à Stade de Martyrs, voilà. Et comment ngambo c'est qui goûte na kanisa sous moi ils sont normal. Roga yani na braza batake te abotsa bongote. OK. Oh ils sont normal. Ils sont normal donc date c'est ça oh yo lingi yo mukolo makambu na producteur non. D'accord. Zomon. Donc batika ba makambu wana ya le 25 novembre, pardon. Le 25 novembre, Aigle. Le 25 novembre, l'EHPAD. Aigle, Kuna Namputu. L'EHPAD à Abidjan. Donc, je suis soigné. Sans problème. Mais si vous avez il y a côté au bâti mon peine à comprendre ba golote ba ça faux ça moi trop brutal et ba ça là faux vraiment ba bim ça artiste ma bé voilà là tu as raison ba bim ça ma bé au monde y mo kuta ne bongote voilà ya za ne do ça la calcul parce que tout le monde va réagir té ba c'est une mission pété ba monika ba ki ba bé sont quand même c'est qui faire ça date ni avant fallait temps après il ça mais na mona rapé ba wario pe ba baza pe bato aja wana te voilà il est trop observé donc soko tie no boya baza sir na artiste na bango voilà ato tie na simandaku baza ka sir na artiste na bango donc bango ba osalaka o bango ba nango très bien yo pe soko zo bato no rozwa kaka mais bango baza sir ke o gagner bango te donc mon ara silence ezara armement ya makasi ke o ya rabo eta musumu tati ya teli biso libaya babandi ofinga faux ekiti sara là tu as raison c'est donc ekiti sara donc mon epesa ezo longola ba énergie mo spirituelle voilà ezo longola mon ape ba misu pe ba ovanda te ba misie misu ba kumbani na buzoba très bien ba na ba mande fois na solo na TV
babandi susu ba na mandefu na TV ba mise mususu marka uzumta ya trop na TV ba mise mususu mona balinga bongo te ba yeba bandi ye otela biso libaya muta obeta na mboka na bango atilo libaya na mboka na bona Brazzaville oyebi kamusanga makambo ni mboka na bino Kinshasa na vana bina na ba ya dirajaka yo donc nakoloba ndeni soki nazalaka kuna ekutanga na makambo wana enga eloba mabongo te. Tu es sûr? Onga oyokaka silence. C'est un moment de silence, c'est que ça va. Onga oyokaka silence. Motu monene. Onga oyoka ngo te ke regarde ça la boy te makele wana nge bima. D'accord. Babeti pa na bango koto pe babeti pa na bango mambo esili. Pour musique ezara bon. Très bien. Mais ce que c'est comme ngana obeta samedi, ingandi parti samedi. Moi on était déjà samedi, ça déjà week-end. Ya week-end. C'est normal. C'est normal, ça peut circulation fait. Non obeta na nganiti. Non obeta na bandundu. Yo obeta na kisasa, zo silikani. Sans problème. Distance za moulai. Zo silikani. Mais pour ma base, parlons toujours de cette date. Nous sommes à Kinshasa, tu sais comment des musiques qui ndaka. Je peux dire qu'on a battu bazolo ba faire égola azoyo kali sous vraiment sonité ya relaxa na mokili ke yende abundanga na fali. Comme exemple ndé tout monde date le 25 oyo. Tout le monde a dit qu'on a Paris simité malandi so abetaka le 25 on a que Côte d'Ivoire. Ou la sepena ke oui za na nsu ya bomba mati, romi na opena clair. Par là tu peux dire quoi? Wana côté on a ndi bat baolo bana na ebité mais ngana ebika ke bango ndi baza ba adversaire. Moni ba bandara presque nzela moko. Dawa. Donc wana eza logique génération na bango bazara bango mibale. Voilà. Baza non bango mibale. Non troisième ayé. Bazara bango mibale. Muta ko sorti. Mais quand on est na otako yebso dans chaque génération, meneur déjà zala. D'accord, meneur déjà gars. Toza na biso meneur déjà zali. Très bien. Wana penza na marché ba monter wana naza clair. Ils étaient pour nous ça une émission. N'aime pas. Ce sont des choses voilà. Ngana za muta polele. Nga so la rapolele. Au pesafré ba total bébé que non c'est garçon pas des choses. Prévenir so otali ba mission na ngana sala na yara na babilo ya buzo ba. Non très bien. Toi tu es mature, tu es très posé. Là on a so les a vrai. Ce qui est vrai. Meneur déjà Zala. Et voilà, meneur de jeu, l'artiste Fally Ipupa par rapport à propos de notre invité Mabouma Base Moto Mounene. On va évoluer, mesdames et messieurs. On va parler aussi de l'artiste Ferrego, plutôt Félix Oiseau, quoi, plutôt Monstre d'amour, dossier Yaba Audio, Yaba Mission. Nous sommes avec un artiste aussi de point défini. Mabouma Base, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes circulés à Longoli, CDNP, je sais que tu peux par rapport. Il y a avant ça dans la martyr il y a pas d'orchestre qui fonctionne tu vas misser ba so ba carte parce que quand ba entraînement belé ba physique et belé à révoquer bango tant qu'il y a un artiste est-ce que quand on entre vous les artistes ça permis tout ça normal tout ça anormal et quand on a déjà ça mabe quand on a tokotonga ngana tokotonga mais faut sukaka pa na biso mbaye mais so bimi we comme siko mabe kotonga msweza bege to beti solo mais tele ni mfaka sa biso no bo mais ya sa biso bo ezake to soli na biso mais soke bimi e komi kotonga ozomona donc wana déjà za mabe bango na yebi makambu na bango te mais elo na lobaka kotonga eza mabe mais na yebi makambu na bango ngana yebi kaka makambu ya po ngana oso voilà na yebi vie na nga Félix Oiseau kwa mkuu wa bongo na profiter au pesa mbote donc wana eza makambu na bango mais quand la acte wana pour révoquer ba musicien pour na koyoka ba audio na bango tu es un artiste quand tu vois un artiste il y a problème pour se répéter en répétition elo moko siko na ko loba na kota ngona muke tango lobi ba voice na bango na kota ngona muke omoni okoyoka voice tozalaka na tozalaka mitema minene po monde na koma na mouvement boye nakoma déjà nakomi papa ya bato faut za na grand cœur quel que soit musicien lobaki na kuzu ke nini boye
mais il faut y banning au gérer on gérer ou bindi ou bisi ata la voice on a yo ki boye kuna nini au lobby boye awo ye biso nga so na loba iboye eza pona boye bino so na musique bosala bongo te voilà elo bango ngwana siko yo siko leader o sande bitina ngo ebige o eza mouvement na o mais photo so la to bongisa mais ko loba boye te so na problème fo ibsa nga mo direct vieta la boye na place o ke loba boye ba voice so ekendaka so ekena pas ba bureau ba ozon déjà ba ligne on singa ya lo manquer photo diminuer comme musique donc bureau ya déjà na diabo et pas leader akangi matoi donc tant yo luko fungola litoi besi ba kota ibiloko ezo autant la dommage donc ba leader faut ba fungola mo mitema ba fungola mo te mais ba fungola mitema ndena mona aigle azala voilà nga vraiment banda kala na mona ka aigle azala cœur ouvert pour na mona banga non du liste c'était voilà kwa ebige lobby okende nao mais zano à l'aise ça no makambo moi ça soutenir un groupe d'accompagnement voilà donc avoir jarana bango ndenge lingi da banga oteso okimo kimi mazane na idée te ko kima voilà a peso chose zano à l'aise yo mo ebige ni na à l'aise bono profiter pe pembe na mutu na zana ye na osala pe vinanga so za mayele te o baba ndolo bage oza envoûté oza no envoûté te oza mayele te voilà mais bandolo baka ok c'est wana ba envoûta bango moita la so o tipo taika na deketch oza mayele te eza pe ka te fo yaka na deketch oya no pe oya ka ndingo kendela gi mais kuzu voilà nzela mai solo lagi déjà donc oyamba bilo ono na agence sous ça monozo profiter pe na vie na l'aise oyo aigle tsaka ba musicien ils a partout voilà ils a partout comme ça l'artiste azo evoluer ba musicien bazo fonctionner bazo voyager batu na mona il faut loba ngana mutapole voilà batu na mona mikolo na ba mipepo ya ba orchestre lelo non mon nani Fabrice pe akoti na jambo et akoti na jambo héritier wata bina filé héritier pas akoti na jambo héritier pe akota azala tout akoti te akota Fabrice akoti mois akota Fabrice héritier tango yaki donc ce na loba kota na ndenge nini moni tango sali mouvement alingaki loko yazara grand asala pe orchestre neza grand balamo voilà ya mwana oloba kota wazala déjà yesko kota na likambo Fabrice akoti ya koti bina filé akoti bina filé pa koti mabu mabasi moto monene bon minga fort les là j'ai aimé vraiment quand on s'exprimer boy on ça masamba autant la biso depuis cette azako sepela on va chuter dernière question to ka bwana biso na notre invité mabu mabasi autrement dit moto monene mabasi nous sommes à Kinshasa tous au monde comment ben événement echo le kana mboka awa ozana kasa Kinshasa tous au monde en guerre des okende ba disque zobima ko fait le la pesa biso les jeunes papa chéri Zebuka fallait Formule 7 mais sur Favre gomme bien affilé c'était Kiming album bien affilé. Comment retrouver ba disque et tout, comment retrouver des albums Formule 7 les autres ça là toujours ils ont ça là toujours wana ils ont quand presque ba disque ba fait bien terrain. Quelle lecture pour ça là depuis l'album nous sommes tangelo on est circulé dans marché faire rigole famille cette dynastie avec cette dynastie bosso mais zo penate des zoaka deuxième volume dynastie tous autres là en général l'album tout tangelo pour chuter avec vous l'album quand on est dans le bas ils ont un problème il y a meneur DG OK meneur DG il est quand on est dans le bas on zonga kawana chaque génération beaucoup za beaucoup pela mais osko fala sangana ba génération musu ayete ba yoka na ina fungola lidusu ko bakota d'accord donc o amenaka azala kaka tango azo mener bongo soki bendi suna ba tout bazala déjà avant bango
aozalaka toujours likolo po ye mutu aza meneur de jeu ozomona mais toboyi te bato baozala baobrile na bango po bimisa mo elo ono ebeti mwa 2 mois ebeti combien de mois ebeti mwa 2 mois ok ebeti mwa 2 mois mais nayebi ke bato ebele baosala na bango effort baosala effort oyo bamesa na otumba mbeka baotumba mbeka ok bato bamesa na kotumba mbeka bakotumba mbeka baotumba mbeka pourtant baobwaka cette fois-ci ekende bien mais bakeba na 2 chansons 3 chansons osali ntango mosusu 1000 chansons ebeti kaka 2 3 risque eza déjà wana ekomi sikoyo commerce eloko eyeboma nduli or esala commerce babiloko wana to eyokana wana esala mpe bato basombaki elengi batitre ebele me nzembo nange ebeti nga mpe nzembo nange ebeti bato tu basepeli donc bamoi pene elengi akopesa 50 000 bale na bango d'accord ezala teke esuki kaka na 3 chansons mosusu wana ekomi tokomokaka na ndako eloko oyo ezalaka nde bien boye me eyokana te mabe sikoyo so ezalaki ya nani nakoloba ya le boss Kelvis boye so ezalaki eloko mo esalami bongo mabe so ezalaki neti ya simba te ya esimba wana eza baexemple naopesa yango sikoyo nakopesa exemple na mutu nayebi te naopesa na bato donc eza lokwa gindi vite so osaleli nzembo nzembo mo ezwi te osepela ata otala lare na yebebi César Pasi otiki na profite opesa mbote fondation César Pasi oti yango eloboko ya nzambe donc fo osalelaka bango babiloko ya bien neti naza na biloko mona oyebisa yo amiral tozozelaka bankunga biloko na olobaka nzambe abatela biso naza na biloko bozwa bafaçon de chanter moko boye ekamosi mpe bato eza basiste moko moyemba ndenge nini te nga na pasukaka nga nayebi oyemba te nga na pasukaka basiste okomi koyemba oyebi kosangisa nsima na liboso eza eloko moko yango nalobaka kopasuka nga nayebi oyemba te bato bayembaka bao bayebi obeta instrument te bango nde bayembaka nga nayebi kaka kopasuka donc kopasuka wana Benetou Loma mwasi ya mwindo akafukafu asepela nango nde mona ade okito mwana Suisse. D'accord. Donc basepela nango quoi. Pour chuter avec vous l'album Formule 7, tu as la chanson Oyo Penon, c'est Penon, tu as un artiste aussi qui mélodie, qui chante texte. Moi koka opena yo c'est Penon l'album Formule 7 et artiste Fali Popoto Kabwana pour l'émission Formule 7 eza oyo eza lelo. Oyo eza lelo ba Médé, ba Médé. Ah. Médé. Médé on a yemba on fort na parler. Tout à mon extrait et c'est pelé ça. Evaris Abdallah kota langa depuis state. Manga pe Médé on a dédié on peka et pas ya Fali Poupa Aigle. On a zongiseli ya moka. Zongiseli Médé. Yoga ndenge firera au pasuka. Kota ngizalaka Gaya sunga biso kota na refrain. Kota ngizalaka nini. Nakoma ko vivre vie nanga caché. Voilà. Pour réputation nanga koma suye. Nakomi opase même ba semaine soulé. Bolingo c'est loin nanga. Adolphe qui est loin de moi. Médé, Médé, Médé. Pardon, boyoka mawae. Ah, maman. Ma vie toujours compliquée. Depuis monter bakenda. Mi amore chila muina. Depuis kenda dans un motote. Nabou ma base. Donc, il y a moi. Et voilà, merci mesdames et messieurs. Allez-y comprendre, il est un artiste basiste, mais il chante aussi. On a dit que c'est ici, Iguette Boula, la femme sublime, à côté de depuis Paris. Vraiment, écoute, je pas vous l'artiste, on a senti que oui, ni un charme, mes alliés. Mais c'est que nous avons tant que basiste, tu mais yo yembi bona mélancolique vraiment ma base. Ah ouais, nga siko na banda opasuka déjà avant na beta guitare. Banda da opasuka. Donc vient nga na profiter au PC Mote souverain premier binanda. Papa chéri. À l'époque na oyo ka trop, na oyo ke penza trop donc
basala nga full na mutu donc ye mutu asalaki nalanda koyemba ti osalaki na ye kola mpe guitare mpona koma musicien complet donc ntango nasimba guitare telemi eza mozindo ke chant yango mona esali nde nzambe alingelaka. Et voilà, merci Mabou Mabaz, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, programme yo, dédicace na yo. On va chuter avec vous pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais, mot de la fin nanga ezaka ke Mabou Mabaz azolela soutien. Beau soutenir nga nazana ba biloko ya bien. Il y a bien vraiment dans temps où bima beaucoup c'était là. Prévenez ce beaucoup tina Mabou Mabaz TV officiel bon na chanson nanga on a lancé pour na chanson promotionnelle na tiaki Amour éternel. Boyo kande na pasuka kitoko donc bat balingara mabanga boya nazana studio Patratum mezo bima bientôt. Patratum c'est pour bientôt. C'est pour bientôt là donc bat balingara mabanga na obé la déjà Odilo Mampuya. Une boutique exemple à suivre. Odilo Mampuya. Et si na boire na ngayo na na obenga ote po si na boire na obenga batu balingara mabanga o bazaki diba do balandela nga na plus 243 81 612 99 97 wana ba ozwanga mo ba ozwa biote donc ngamo na oyamba to yeba ndeni na osala donc on a na featuring mo na osala na kati ya Patratum na ligne za surprise. Ah, surprise c'est bien. Tant pays, tant msouye. Yesu na nuana. Tant msouye, surprise. Ah, OK, et ça va tout plaisir à tout temps msouye. Tant msouye surprise donc bobenga nazawana vraiment to commis déjà presque à la fin na ligne za ga ngobwa ngate. Izaka te libanga pona mbongo. Benga ka na ebaka akete papi masuta benga ya salenga rappel fire robot sanangate. Donc Nazali nanga chaque dimanche dans la répétition spéciale chez nous Savanana na ville. D'accord. Sur boulevard. Quand on est en ville ça va. Félicitations quand même pour rep na ville et à plaquité. Merci vraiment donc oui biga muntu munene. Félicitations vraiment. Place wana na lobela no ebi bat baleka. Biso tout ozo continuer. Félicitations vraiment. Merci vraiment donc chaque dimanche na zawana Mikolo tout donc ceux qui na bimi pour na salle émission pour na yo dans salle émission té ceux na bimi pour eza vraiment eza urgent to pe saper bato info que ma soleil au sala makitoko quoi donc na pesi bato na profiter na ba sans problème pesa mbote na yo na pesi mbote pa ya maman Ngénie Mabuma Julia Kali na pesi mbote na pesi Wacheni Amba na pesi Tabu Fatou Ani Dembo Gisèle Zinda Bibi Mwana Shaba na pesi bango bambote na pesi mbote pa ya Deshini Inda Garçon Réal Dolimbe Mbo le célèbre Molobo na pesi mbote na ngai pa ya honorable PH mbote pa ya Maître Ig Matadi avocat de Barabas na pesi mbote pa ya Maître Gilles Kondo Maître Ig Matadi avocat de Barabas Melki Mavinga accord africano na pesi mbote pa ya Beken Umberto faiseur de prêtre Rachidi Simao moto ya mbongo baswana kana été Fabrice Mangala donc voilà. Et voilà, merci mesdames et messieurs, tout commence bien, qui finit bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Il était notre invité, Mabou Mabaz, autrement dit Moto Monen. Donc, restez toujours connectés. Vous êtes là, Patratum, mais dans quelques jours, vous aurez une exclusivité dans votre chaîne Fimbu News. Si vous aimez cette émission, un grand merci à notre équipe qui était en compagnie. Merci beaucoup à vous et nos gars de la caméra pour nous saluer. Merci à la réalisation de cette émission. L'espère à la matière. Merci pour nous saluer. Merci pour la confiance. Nous sommes là toujours pour travailler. Et je dis un grand merci à Kota Langaï depuis Anvers, Apo Kassange. Merci pour notre soutien. Donc quelques mois, Apo Kassange aussi retour à Kinshasa. Merci à mon vieux Odilo Mampuya, boutique exemple à sauver bientôt inauguration. Il y a boutique Nabiso et à Sika. Kalatito Pesabino Badate, boutique à inauguration. Il y a Odilo Mampuya, boutique à Sika dans quelques jours. Tout ça, précision. Merci aussi à vous, Igate Boulala, la femme sublime à Kota Langa depuis Paris. Merci pour notre soutien. Merci aussi à vous, Ambro, mon vieux Ambro Diasunda.
Leader à Liège, merci pour notre soutien pour clôturer. Merci beaucoup à vous aussi, Wasson Tchétché Africa, femme responsable. Nakata Paris, Wasson Tchétché Africa, merci pour notre soutien. On se retrouve à la prochaine bombe de t'invite. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Fimbu, na Fimbu News. Au revoir et à la prochaine. Patson Makundi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline mon conduit. This is London. This is London City.